Voilà, ici c'est du professionnalisme et le savoir-faire. Kéo, Congo Essengo officiel aux télévisions, une chaîne pas comme les autres, une chaîne de qualité. Ouais, bien, mais toujours information bien. Les lots, encore un autre numéro sur terrain. Donc, il y a sur motuna, na ebi que nos réactions les que belé ma téléphone. Moi ça simba téléphone à mobile et ton mobile simba téléphone à moi si. Malam muto mabe, bino mo boyoka kindenge nini, bato balobi mais lelo to yesu na motuna mususu pona motuna bato. Yemba mape mingi bandeko ya basi. Pona nini balingaka basi ya bandeko ya mibali te. Do bandeko ya basi pona nini bolingaka basi ya bandeko na bino ya mibali te. Est-ce que vous pensez à pona bino que baine ko zabozu ya bato na bino ya bayaya na bino? Est-ce que selon vous vous pensez vraiment que non, il n'est pas besoin de yaya, il est appelé toujours à se marier. Mais pour nani ni bino bolinga raté. Ata soka balité, moment la ronde ba moro boye. Ba msusu baron lo bagutu. Est-ce que abimarana yaya na été comment ya rosa la bongo alinga moi si yaya te. Donc c'est une question à travers cette interview tout ça là boye barozwa réponse na yango. Un grand merci à Nicole Lukaou na Paris. Nicole Luka ou Patrick Otibango, le docteur Love, ton petit frère propre, après si Mbote, Talara, yo moi aussi à Pembe, éclairage public, donc Tozawana, Pote Baroko Barara, la famille Luka ou Nabinza Delvo, vraiment on a avenue Chopo, sans oublier, Topé si vraiment une Mbote Makasi, la famille Luka ou Mobimba, Tozokoba, voilà, la famille Toussimba, Nanjili, quartier 2, Tozana Bino, bienvenue, Mangwa, Tanzote Boyambindo, Mote Maya. Maman Anichitou, l'astre de lumière, le pasteur Clovis Ofimpa, na maman Doris Ofimpa, First Lady, la bino est trop. Voilà, un grand couple, 19 ans de mariage, c'est pas peu. On y va, Ridi Bonte, que l'andangaï, nasima comme ça, tu vas bandeni, tous à point de vue, il y a Baimboka par rapport à sujet Nabiso, il y a Moko Nalelo. Mbotendeko? Ouais, Mbotendeko. Comment on a Comment on a mis Mitterrand Kanzo? Ndeko Mitterrand Kanzo. Ouais. Bandeko na biso ya basi. Poni balinga basi ya bandeko ya basi na biso te. Et yemba mape kutu. Ouais, loambo yemba ngo. Problème wana eza problème moko na ebité soko esila ndeni. Comme ya bandeko na biso basi. Pona basi na biso ezaka nanu 1 bazaka na zuwa. Po ba yebi ndeni ni bango ba vivana mibana bango so mobala pesa ka yembongo. So yo lingi mwasi na yo pe obando pesa yela. So ba koma na bazuwa wana ezaka ya pom ya mbongo. Ya mbongo ya so mbela mwasi ne kabelo alatisaka ye akipaka bandeko mwasi na ye nde kotaka bazuwa wana mingi. Amoni azi copie coller. Voilà. Donc ndenge mobile na pesa ka mbongo. Donc yango ekenaka bongo so amona ke ndeko na mobile ozo charge mingi ya famille mwasi. Ndo mona ke koma asko ba problème wana ya ke belebele so amoni mwasi no alati bien ozo lia mbonga ya na ngai. Mazu apekoti. Zu ekoma wana. Amoni bandeko na ya mwasi bazabo bolia mbonga ya nanga donc ekomara bazu ande ya ka place wana mingi zaka matière ya mbongo. Vraiment. Donc mingi zaka là. Merci beaucoup. Ouais. Voilà. Ndeko lobi mingi zaka affaire ya là. Amona mbonga ya ezo kende. Voilà, mon beauté. Mbote na pesi na famille na famille Kanzo, masala nga Patie Kofo, aéro d'Engile. Ba masala nga to ingénieur à Botoura wa, pesi bango to mboto Olivier Mokoto na bosanité na Boto. D'accord. Tous ensemble. Merci beaucoup, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Merci. Mbote maman. Mbote papa. Comment on a dit? Maman Chanel. Maman Chanel. Autour de biso lelo eza histoire vraie. Pona nini bandeko ya basi bolinga bandeko ya bandeko bolinga basi ya bandeko na mibali te. Biso bandeko ya bandeko basi tolinga basi bandeko na biso mibali. Mwasi na bandeko na biso mibali na olinga te pona nini. Ngape na mwasi, ngape na kokeli bala. Alors faut na linga ye. Mais ba msusu balinga te. Au moins ba point na souvent et arrivera pona nini. À part ça comportement na bango. Mususu yaka bien, bobani bien, après si mata babala lakisi manzaka. Mususu bomba na manzaka. Tango bomba manzaka, tango boko abatia na ndako abano lakisa bino wana nde sake ba ine. Mais so aza bien, aza neka bien to fanti na ye. Mon conseil mo repesa. Conseil ka na repesa bandiko na biso basi,
mwasi andeko na bino mobali tokoboye te ye mpe aza biye aza mwasi aye libala biso mpe tokokeka mabala donc fo tolinga bango kaka. Merci beaucoup. Nasepeli. Mbote maman. Mbote papa. Voilà, comment on a dit? Comment on Cécile Bokuta. Maman Cécile Bokuta. Histoire vraie. Tu remarqueras en mingi. Quand on est bandeko, il y a basi, balinga, basi, on est dans la balité. Ngapo na ngama na roponga pe na mwasi. Ba semeki msu azande lemsu ata yo mi pesa na bango, ata yo zolinga bango mesuka yango bazaka la moi enmo. Non, ce qu'on a battu c'est où t'as ouais. Tu es où moi si on a tenu question. Mais ce qu'on a de ma part, bah ça bande on a linga bango. Na linga bango na biki o aloa azande konanga moi si na efona linga. Mais souvent ebelé comme. Ezape na ba misusu alingaka moi c'est ande kona été. Dem so mon ata moi ça dans ça les fera ligne meilleur lingara ça a compliqué kaka ezape na moi si musu pe aza comportement bien té avec ba seme ki na e ya omoni et ça la moi ba eno ne botaka. Merci beaucoup. Merci. Mbote ndeko. Bonjour. Comment on est? Comment on a Rigen? Ndeko Rigen. Oui. Motuna na biso za histoire vraie te remarquera en mingi. Oui. Bandeko na biso ya basi balingaka basi na biso tout pourquoi. Bon, tina ba ye mama lombo. Tina ye mama bongo mingi ba via pona mbongo. Misu balanda pona nini bolingo. A négliger famille na po akanga makana mwasi. Mais ça bien té. Il faut sangisa bango ne so ba batu moko. Tozomona loba mabale ezokabwana ba mabote ezokabwana pona bandeko. Mais faut pas la bolingo les kinyonso toujours ils apprendre na mona forcément ça ceux qui va comme da balana vie à passe le ba comme na vie mbongo a négliger bande ko nyonso kwa akanga makala bande ko mususu ya bande ko moko ya basi abwaki bango akanga mikana na pona mbongo abosa ni ba utile ba na passe mais na ko senga mingi batike eloko wana eza nzembo bayemba eza pona batu nyonso te il faut ko pesa ka conseil na libota nyonso. Papa mtabota biso maman mtabota biso maman za alterne nécessaire papa za alterne nécessaire so ba kombi na ko kabona bongo eza mabe makasi tozomona lolo ba bela mama boma via presse via loenge pona biloko ba nzembo wana bala via kate bala ndaka ba nzembo te nzembo za ki juste conseil nzembo za ki juste analyse bon nzembo za ki conseil mais ba kilolo ko mo bouillon na conseil souté et comme na moni mo ko ba polémique na moni mo ko la boy mais na ko souhaiter ba ko zolanda biso lelo batika vi wana ba via kate bala ndaka te bazalaka papa boti bango kaboli bango te mama boti bango kaboli bango te le comme mona bato bazo kabwana pona mabanzembu pona biloko mo ezana tina mutaye manzembu wa bêtise bino encourageant mutaye meloko mo mabe bino encourageant eza mabe bobosa ni vie de prière bobosa ni nyonso eza be makasi bazongela bina vie de prière et ça la bango bien. Merci. C'est bon. Mbote maman. Mbote papa. Comment on a dit maman? Maman Marie. Maman Marie. Yo da maman Moboti. Histoire vraie, basi bana basi o yoboti. Na ba wa mi bali. Souvent bana basi balinga basi ya bandeko na mi bali de prendre. Soko tali ezali kote nyonso tu mibale. Basi ya mabala ba mosusu baza mabe. Selon na éducation bazwaki na banda kwa baboti na bango bazalaki socialité. Yo ye kobala mobali na yo. Ye babe mobali na ye aza na bandeko na ye ya basi. Okomona ye na ndako na yo boye okangeli elongi. Aye na ndako na yo boye eloko na ndako bombi. Aye na ndako na yo boye yo yebi kaka famille na yo. Ozali koyeba famille ya mobali na yo te. Wana eza malamu. Wana za mwasa. Na kopesa na conseil ya bana basi boye. Mwasi nyonso soko obali te oza na valeur te. Lokola babali yo yeba kosangisa ba famille ya mwasi famille na yo famille pe ya mobali tia bango bazala lolenge moko mais soko kongu kosala ko kesene pona famille ya mobali bakolinga yo te. Merci beaucoup. Comment on a dit? Comment on a bibi? Maman, histoire vraie, c'est que vrai que bande ko mingi ya basi balingaka basi ya bande na mi balite.
souvent ils rappellent tolingaka bango te pona nini eza na mwasi mususu akoya libala ole alinga bandeko ya mwasi swati bande mama ya mwasi ya kosepeka na mbongo mobali aopesa ye donc aosepeka bolingo ye na mobali na ye alors biso nde toza basemeki na ndenge mabete me tokoki kolia mbongo nyonso te ke ya ndeko na biso me ndeko fa yebake naza na bandeko na nga mpe ya basi me mwasi fo alia mbongo mpo falinga mobali falia mbongo na ye fo asala bisengo ndeti oyo nyonso asalaka soki ya kosunga mama ya mobali mpe bandeko ya mwasi ata ya mingi te me kosunga bango kozala mpe gentil avec babokili ono basemeki na yo bandeko basi so bayekaka bamoni kaka ke o mwasi azopesa mama na ye mosusu provision ezobima na ndako bon so akopesa mpo mwasi sikoyo esengela nde mpo mwasi soki azwi mobali fo asunga kaka mama na ye donc etangamaka nde fo asunga mama na asunga bandeko nde donc etangama ndenge wana yango esalaka mpe likuni mpo bandeko mosusu sikoyo eza na biso misusu oyo tokomona ndenge wana ala okoki kolekisa pano me yeba mpe basemeki baza babokilo bazali yeba basemeki baza mpe babokilo bazali mpo suiva mwasi mingi alingaka bandeko na ye mpo fo asunga bango fo alesa bango mpo mama na azala bien mpo aboti ete mama na konyokama kosufui te me ntango mwana asima mpo fo asunga mpe mama na ye ndenge eza na bandeko na ye fo bazala mpe na vie abia mpo ani ndeko na bango azwi mobali aosunga ye fo asunga bandeko na ye. Merci beaucoup. Mbote ndeko? Mbote. Abengi yo nani? Kombo nani? Denise. Amo Denise. Oui. Souvent pour nani bino bandeko na biso basi bolinga basi na biso mibali te. Bandeko na bino mibali te. Bon, personnellement, réponse na ngai moko. Oui. En tant que femme, ce qui peut être ndeko mobali na ngai landa ku na ngai. Oui. Il suffit que non comportement na eza bien. Na ngai so que simito na biso bien. Je ne vois pas le mal ou que naïna ndeko ya mobali na ngai. Et par rapport à finance, oye pas ndeko na mobali, okuti mwasi ya ndeko na yo azopesa mama na ye biloko provision. Des fois peut créer un problème. Oui, deux fois qu'il y a un problème, disons que ce qui peut être mobile a aidé de plus qu'à côté na ye. Là peut-être il faut créer problème. Bon, na kanangai en tant que femme, ce qui peut être que mon beaucoup de mobile a adopté sa maman na ye bilo. Bon. Na comprend ça maman na ye, c'est grâce à maman nande que mobile wa nazali. Donc on comprend normalement normal. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Voilà, c'en est fini pour ce nouveau numéro de Congoli Solo. Wapito Beti. Ma solo, il y a Bandego na biso ya basi, pour nani balingara, basi ya biso, Bandego na bango ya mibalite. Vous avez entendu les réactions de Congolais et des Congolais, surtout les dames qui ont eu à défiler sur ces plateaux, ils ont eu à parler par rapport à ces sujets. Moi, quant à moi, je vous dis un grand merci. Madame Nicole Lukaou, en tout cas, moi c'est Pembe, la famille Lukaou na Binza Delvo, na avenue Chopo, Topesi Binombote. Rudy Bontek est derrière la caméra, Pichou PM, le maestro, Montréal, na Pesi Mbote. Et voilà, JR Kwimi, les banquets, 3 fois banquets. Je te salue partout où tu es. Et voilà, je salue Eugène Curtis Kabé, mon ami perso. Sans oublier l'architecte le plus intelligent, hein, Serge Kassonga, Kassonga Wetu. Tel qu'il est beau, c'est tel qu'il fait. C'est Serge Kassonga Wetu, l'architecte le plus intelligent. Tel qu'il est beau, c'est tel qu'il rend aussi la beauté de son service. Hein. Un bon tonton, appelé Sion Beauté. Sans oublier Michael Kakia, appelé Sion Beauté. On va aller à Pembe. C'est fini pour cette émission. Nicole Lukaou, mère. Jérémy 33 toi. Oumela. Voilà, c'est fini pour cette émission.